Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend ba air, ça dépend ba pays, place mieux surtout vraiment bonsoir mi tout balinga Bianca Zanga nga pena linga bino vraiment na tina parce que na yaka na ndako na bino en tout cas vraiment boyamba nga maboko polele. Merci Nzamba Lola apambola nga na bino vraiment na pesi famille bota mobima mbote coutume de l'écriture place mieux surtout azali vraiment belle vie qu'on dit la patronne en tout cas famille bota tout le monde qui lobby 5e épisode de Kota en tout cas boke na belle vie télévision bo like bo commenter bo s'abonner et ça la ngala bino kaka ba jolibilité vraiment merci beaucoup na noko ya famille bota noko prince et pourquoi pas famille mobimba ya famille bota ba mbote na bino vraiment ba tout ba linga famille bota biso peto linga bino vraiment na tina parce que bo manifestaka un grand merci à Dongole Sanzamba Versas et pourquoi pas Odette Lesa maman Lesline Nadine qui a luta et pourquoi pas Irène qui a luta motema Richard Mifile sa motema ya papi Karine Zanga maman française Jocelyne qui a luta et pourquoi pas Patricia Branco Bita et Clemence Yaya Bata Nathalie Ricardo Mambote na bino yango wana merci à toi mon vieux propre Tito da Costa merci mon vieux propre mère couple Jean-Paul Kapinga motema bata mama na si bon ça za moko hein aucun Edouard vraiment mutumoko bien l'homme seul à côté des femmes seules en tout cas vraiment yango wana merci beaucoup agence Ezamoko Adage Lubanda de Turquie Luanda Turquie Kinshasa et pourquoi pas Turquie, Paris, et puis Rose Mingaza, on a vraiment Armélie Nitumba. Un grand merci à Gloire Digitale et pourquoi pas Christian Zarko. Merci à toi, mon vieux propre Papi Yambate Kadiamona depuis Canada. Un grand merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Jamais côté rata, il y a vraiment, et bien, c'est tout, on a Jana Banaka, monté ma Rodrigue Bangala, mon abata papa, na biso Gastino Mabila, mon abata maman, na biso Cheba, et abata Jordan. Yabino vraiment yango wana Jenny le Macaron mais qui va Congo 6 fois à Belle. Merci batutu vraiment besoin ki libaku ya kolanda émission na biso vraiment o bobenga kinga pour émission ya papa na biso junior en tout cas merci na bandeko tout oyo baza ko s'abonner ko liker ko commenter émission wana chaque jour et bato bazo benga nga bien ka suite émission na biso suite émission yango na deuxième partie ya lisolo ya papa na biso junior lobi to solo ki na junior na butu vraiment apesinga ba message moko atalisinga makambo moko boy na vinde ko na nga il faut ko se méfier na makambo mosusu ozana ndako na libala ya tozo lia matembele no vanda kana ndako na yo kwa vie sosote kwa vie ngombe te un jour nzambe pa osala yo pe na libala na yo okolata super okolia ngulu okolia ntaba okolia meme soki pe lion antilope tout okolia ngo ezaka na mukolo vraiment ndeko na biso figa awute pa papa na biso junior kosenga papa na biso junior pardon papa na biso junior aboya kolimbisa ye abina olimbisa te na makambo oyo salinga pardon wana osenga nga eza pardon ya semblant abi pardon osenga nga wana eza pardon ya semblant na olimbisa o te figa vraiment leli pa papa junior bo excuse nga téléphone figa leli pa papa junior limbisa ngai bona aka ndeko no papa junior aboy papa junior abi jamais na limbisa yo ekosimba te nga mana koyi kolimbisa te figa bondeli asengi bapardon papa junior abi mwasi oyo olukaki mwasi oyo omonaki ozwa yanga ye wana deja si natikelaki yo mwasi wana na nini zwa na yo mbala moko famille ya papa junior yaya en tout cas moni bino bato ka bafiga bokeba omoni mobali moko boye azaka mwasi nyonso ye fo luka bima na ye landeli état de santé mutu wana omonaka santé na eza bien te landeli état ya santé ya mutu wana omona santé mutu wana eza bien te beaucoup plus aza amiyebiki aza ya kopola aza ya kobeba mpo adétruire kaka bafoye ya bato mpo abebisa figa ya mutu aza matamo nzeye mutu abeli beriberi yo zela nanu mbala moko na soni wana figa ke luka papa junior asenga pardon papa junior mpe abokolimbisa figa abina kolimbisa te parce que ozalaki na mposa kobima na mwasi ye wana natikeli yo papa junior abi mwasi ye wana na nini zwa na me nga mbango na nga libala sa nini zongisa famille ya papa junior
baboyi papa junior azwa mbongo wana ya libalo ya figa babi junior tikela mbongo wana alia biso famille papa junior to bi junior kozwa su mbongo wana te zwa mbongo wana tikela ngo Nadine alia mbongo wana figa lia mbongo ya libala areni na Nadine badondwa basala makambo nyonso basala vie oyo bango bamoni kitoko bakosala basala mbongo wana libala kozwa ngo lisusu te mbala moko papa figa nde Nadine abengaka ye papa figa nzoka aza deja na maladi o biso nyonso toyebi maladi oyo moto akomaka kondane ya komela kisi pamapama tolongoli tiber tolongoli diabete 4 lettres figa asa pola nekala nzoka moto apesa figa maladi wana eza Princilia mpe aza mwasi ya bato ya libala botala place figa akendaka na bacouple ya bato botala place figa kotaka na bafemme marie basala bato mabala nde place figa akendaka kokota figa yoza mabe ya mobali ya mokuse ambebo monene lokwa jambo mbala moko figa moto apesa ye maladi wana eza nani Princilia yaya Princilia yango mpe aza nani mwasi ya bato ya libala tala nzambe ndenge aza na bapunition yaya osalaka mabe obebisaka kaka bacouple ya bato tala nzambe place azofuta yo figa il faut confesser l'église figa senga pardon nzambe alimbiso figa moto apesa ye maladi Princilia mwasi ya figa ndaku oyo ya sud africain moko mosusu bakende osala examen na junior na figa basali nini babenga ngoni basali baexamen baresultat fo bakozwa après mwasi abisa avanga nazongi mobali nanga oleka koya kozwa baresultat figa de esa miyebi ke abeba na ye Nadine nani la fille ya question ayebi te ke nini oyo ye aza maladi figa ana maladi figa bayebisi docteur abina tomoni mpe mwasi na yo aza na début ya virus aza na sida te mais aza na début ya virus na sida eza deux choses différentes mbala moko figa bina docteur ndenge eza boye avana mwasi ngai na fubo na bakiso na melaka esa akoki kobano take yango te docteur abi oui topesa okisi ya 3 mois et permettre pe femme na ndako abano meme soki esili ifo ya pe na mwasi asala contrôle ami yeba ndenge azali figa aza baresultat na nzela akataka te akati mwasi mpe ayebi te mobali alobi eza bongo bazwi yo na stana kosa mwasi bazwi yo na sucre il faut doser basucre il faut tika na masanga pour le moment il faut mela kiso pendant 1 mois ndenge azwi mwasi nini na morale mwasi mpe ayebi te mwasi bato innocente amelaka kisi nzela bango na figa amelaka kisi mwasi ayebi kaka eza bakisi ya diabete mbala moko mokolo mosusu figa na Princilia baoki elongola zemi yaya bolandanga massivement botala place moto aza motema mabe botala place moto aza motu yaya base confiance ka na nzambe basalaka confiance na ndoki te basalaka confiance na mutu te yaya yo eliki eno tiaka pa nani oyo aza amina obetelaka masolo yayo koza pe na maladi obi maladi oyo nakufa nango nga moko nakabola ngo na mutu te il est capable Jésus-Christ il est capable ya kobikisa na maladi wana oza nango mais figa aza motema mabe figa ye wana na Princilia baoki elongola zemi nzela figa ye pa papa junior abi papa junior kutu nene aza boye naoki elongolisa Princilia zemi Princilia mwasi bato libala oke kolongolisa zemi mpona nini
On a beauté, habité à Moussa Libala, et Simbate, ou bien Francine, oh, faut na beau ma vie na e. Hein, na rocha Libala na trouble, so na zalo la malade, bon, ta pesa ngango za princilia. Zoka papa Junior, et puis peut-être que Nadine est déjà na figa la bimaka. Nadine pe, aza malade. Yaya. Omoni place Nadine. Yango so omoni mwasa za mukusa za loka bata semi bantu. Ah, za mwasa kocha na ndako te yaya. Bo keba na basa mikuse pe, Bala moko. Akepe na hôpital pa Junior abisava. Nga mwana ke tiko na bakambo wana eza te so bosali makambo bino bosilisi ngana na ngana ndako. Figa pe ba kena Princile ya longo si Princile zemi ba sidisi Princile kenda kuna figa pa papa Junior Nadine lambi papa figa oh mama Nadine boni nzoka bandoki mibale bazwi biloko batie na mesa figa tie Junior pa tie Nadine ene biloko tie babandi kolia balepe wana basilisi figa ke Nadine na Junior balali botanga nzambe soko tambolaka na kobanga nzambe ndenga bundelaka bato. Junior commence à que prière, bisi Nadine to que prière papa ngani naza boye ba raison oh ba période moi na souda courir bebaki courir mo kata na papa pamba raison Nadine comme ka papa ta na nike blama machine faut na repasser là que musala yo ke neka to ke dimanche nzoka pa ebi ke to pa Junior ke l'église yena figa sepelas na kata ndako encore repasser par Junior à 4 chemises 4 pantalons à tiwana pour et permettre par Junior à 4 jours 5e jour à repasser les sous pour yena figa ba sala na bango butu mobima ndenge ba mesana pa Junior yango ndeko na nga so ke na église kozaka pressa ko bima te faut passer à tsako liboko pa Junior avant que l'église passer à tsaka ka loboko passer à tsaka pa Junior loboko. Je n'ai pas compris. Moi, Nzambe battre la frère Junior. Malade nyo so mabe ezwa ete. Nzoka tangu makambo yebani oyo. Pa Junior, pasteur na bango bengi. Ya bi frère Junior makambo lekelo te za Nzambe mta permettre au mona ngo. Omoni frère figa wana. Azamu to misala mabe azandoki. Abanda ko beto ba flèche na ndenga butu ezwaka yo te abokele ba malade ya ndenge na ndenge ezwaka te Nzambe banda ko kubundela yo yango moni calcul na ye ezalaki envoûter mwasi na yo te ba mwasi no vie de prière ekitaki déjà envoûter mwasi na yo po soka bandi kobima na mwasi na yo mokolo yo koya kokanga bango yo Junior kosala AVC. Omoni biso figa ndenge ezalaki epa Junior yango wana l'homme propose Dieu dispose ya calcula Nzambe eza ya biso te okoluka nuire nga Nzambe obundela nga omona Nzambe ndenge abundeli Junior sida eza te moto ana maladi nani Nadine na ndako kanga Junior oye Junior aza bien moto aza na maladi nani Nadine bakontina papa Junior tanga ki makambo wana lobia ya solo passer okosi te makambo lobia ya solo dans un premier temps namoni Nadine nzoto pe échanger mo babiloko na nzoto Nadine ko kwanza mo banini il faut na que no salisa Nadine ba examen na yeba effectivement pa Junior malgré tout Nadine abimi ndaka pa Junior te pas que na ko kende lelo so te lobi Junior amemi mwasi ne ya bolingo mwasi na ba utaki Kinshasa mwasi na liboso avi mama bana na ye ake na ye hôpital Nadine aza malade pa Junior abi Nadine na ko eta bolimbisa yo ata ndongo bimi na camarade na ngai ese erreur na ko limbisa po bolamu no pese belele mais ya maladi boy na olimbiso te na difo bima na ndako na ngai na di pa lobi ye pe akotika figa te comme figa abebisi na vie na ye abebisi état de santé na ye ye na figa moyebaka bwana eza te ntina lifobo
mwasi ya sud-africain na pa lobi ye pe figa tellement apesi ye malade ye pe mwasi ka figa eza te tandis que figa aza susu na mwasi mosusu ye pe aza na malade wana pe ya misato alobi moye pe natika figa eza te basi misato figa osuka na bango wapi figa pe mosala te obe journaliste nzoka figa abima na basa bato mabala ava bima na Nadine mwasa papa Junior abana abima na mwasa bata papa Ali papa Ali lelo na mwasi ne bakabwana bazana bana na bango lo bakabwana likolo afiga likolo afiga papa Ali lelo na mwasi ne bakabwana bota la place mfiga za mutema mabe yaya figa za mutu biso nya tu foto chatolo na seto lela kaka to lela kapo na figa po comportement oya boye za malamu te kobebisaka ba couple ya bato kobebisaka mabala bato soka figa yebeke santene eza ya kobeba figa yebeke aza ya kopola mbuma mabe abebisi basi ya bato nyonso mabala botala place figa kei yaya émission tobeta yango na esengo te tobeta yango mpo bandeko na biso ya mibali oke mboka sika kozala no presse ozwa camarade te etata bakamarade ana oyebi te figa ne moto ya misala mabe tellement amonaki etwala papa Junior alingaki akitisa papa Junior motu na se nzambe abi oyo aza yanga abondelaka nga yo komona lokola naza na Afrique du Sud nalongi bitumba famille yeba mpe ya bafiga kuna eyozela yo motala lelo place ndeko na biso Nadine suki na 4 lettres tala punition ya nzambe nzambe abi na kotika ebongo te il faut souffrir tala nzambe ndenge abundeli figa yaya azalaki na mwasi na azalaki tellement fidèle azalaki fidèle ayebekaka mwasi na nga moko naza neka yeyo ye wana mpe kana ozalaka ne vi na nga mobimba me lelo botala figa biki nadi lelo akotuna monda si je savais en tout cas ndeko na ngai yo moto atali émission okorata yango te partage yango komanta yango sala yango nyonso oyo olingi merci beaucoup mpo bozalaki ebele ma ya kolanda émission kitoko boye ya chaîne moko bolingaka Bianca officielle télévision. Merci beaucoup na Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwamba, Niki Soka la patronne, Rosie Mboui, international Kabobo, Nick Bams de Brazzaville, Tonton Grace, Chico Sana, Chaco Bamboto la bino yangwana vraiment, vous avez que belé à Kolandanga, Renate Yoissa, Bernice Koumine, Andriana Koumine, Malorizanga, merci à toi Nassi Banza, donc merci na Maravilla Kialuta, Paulino, Joyce, Jocelyn, Donnel, Précieuse, Dalizanga, boza vume ebele bana biso Katia, Jessie, donc boza ebele vraiment bato balingaka biso pe tolingaka bino famille nanga mobimba famille zanga famille Putu Lisi Njoloba ekala Njoloba motema bata David depuis mwanda ya bino yango wana meilleur couple en tout cas Lisi Njoloba motema bata papa na biso David babi wana meilleur couple bato batambola toujours na banga nzambe ya bino vraiment yango wana tokutani à la prochaine occasion bye bye.